Kinshasa makambo ezangaka te yaya na vandi batindelinga video oyo atuka bakinois balembisi biso tala makambo. Mabindi Kolobo, il est où? Wapi etomo na ide? Honorable Mabindi Kolobo, il est où? Wapi etomo na ide? Na ebisi yo. Kinois boboma yo yaya. Voilà. Bandeko balandi Kisasa mboka elengi, mboka ya makambo sanga kate ya Kisasa. Pouvez-vous imaginer likambo oto eko ndima yango epa ya mutu mususu. Mais pasteur Bosali na Nzambe, ngala benga bango ba fonctionnaire a vient Nzambe. Fonctionnaire a vient Nzambe akiminda kuna ye ake kokota ki Mario epa ya likangu. Na ebite qu'est-ce qui s'est passé? Likangu wango. Tanga akimi pa likangu abosali ki aza likangu est-ce que pasteur akena ozuna likangu to qu'est-ce qui s'est passé? Ngala comprendre te pesinga mutu koswa. Vous savez ce qui s'est passé? Likangu oyo a zui pena 5 litres de mafuta a chauffé ya a boakeli pasteur et pesinga chair de poule. Toko solengo awa na émission alléluia ya et pesinga pasi mwana mobali avandi pasteur a otambola bosomona wana pasteur avandi donc yaya azoko kate babwakeli mafuta ya moto. Pasteur azotoka lokola baokalinga Thompson. Somo na kotala epesinga ipasi ya kosakala te tokosole yango awa na émission ya lelo yoka explication ya ndeko. Bonsoir bandeko ba mkuli. Madeleine oyo aza cancer na mobali na Tubaka semeki na biso. Tuko ma grand sœur manga liboso. Mwasi mutu asopeli moto mafuta. Donc so abeta ki bon mbanga za pasteur. Aza pe na mwasi na ye. Sikoyo atika mwasi na ye akenda kokota libale pa mwasi wa. Omuza so ba wela ki nini? So abeta sopende na ngo. Kalinga kaka soki dito zo ba peut soki 10 litres huile soki 5 litres asopeli mobali yaya epesi pasi ata basalaka butema mabe muninga pena ata asali yo mabe ya ndenge nini ozwa ozwi petan ya kokalinga mafuta osopela muninga na iko mituna tangu ye mama oyo abana kokalinga mafuta wana pasteur azalaki na chambre alali to aisaki kalinga Thompson aisaki baokalinga ngombe to ndenge nini yaya na ebite salata ma ya moto te mafuta na ebite pesinga mutu ata kutuma ya moto. Est-ce que bato balobaka 7e bête après les crapauds la kamwasi bazaka na raison to de pesinga mutu koso ya kosakala te na kibo moto kaka ya yaya tambe saka buno tala kamwasi ya kobala ezalaka masekite moi si aza capable de kosala makambo susu oyo mobala ko kosala te et pesinga ipasi ya kosakala te yaya pasteur omoni bino boya kokota ba mama boya bokota boso bakiti bovanda awa boyoka bino benga badadi dadi do yo soki mutu kaka zwi bible sa sali peka obali ko benge oui daddy papa est-ce que makambo asalaka pasteur oyo soki baso plaki mafuta te to ngato yeba ke pasteur akota ki Mario et pas wala on appelle ça église on appelle ça église on appelle ça wana azalaka na mobali na yekala pasteur abusa mbal na endo qui a récupéré tant moi ça ko timbela ndengo ya ngomba timo sa tumbi mafuta on ne sait pas, on va en parler dans cette émission mesdames et messieurs. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tubo zwami merci na confiance pe fidélité bo pesaka programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to kutalaka chaque fois pona ko solola
makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso ba oyo tolobaka lingala ngai babengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki mba liboso otala biso tosengaka na yo osabone soki osabone kobosa na ta soki mukete kofina cloche ya notification pona orataka ba programme na biso te soki osilisi awa kende pe lisusu na deuxième chaîne na biso kaka na YouTube na deuxième chaîne na biso okobeta Afrique Masolo TV osabone kuna opartage pe makambo elekaka kuna soki osilisi landa biso na TikTok obeti Fiston Pelende okomona biso pe na TikTok kuna comme ça yo osabone pe na TikTok rappelez-vous Masolo ya boyeto banobeta ngo pe live na TikTok match kwa match biso na wino to pesa na kabaidi to peta occasion na mutu nyos tu oyo akoki bongo ko intervenir yaya mokili etondande makambo mokili etondande makambo aikanga motema na yo tika kokanisa yaya makambo sana mokili oyo video epesi ngai mutu koswa moyen na telo yango pena boiza te mais na kotala na suka so na kotelo yango otala mais na ba régulation boyebi ki osama malamu te o na video o la privé to continuer na privé to la sana musika yaya pasteur ye wana fai na mabele mwana mbali o fai na mabele wana azali pasteur papa wana fai na mabele azali pasteur afai na mabele azali pasteur pasteur oyo azana mwasi na ye. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman micro. Pasteur oyo azana mwasi na ye bafana kanda kumoko on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé na mwasi na ye. Pasteur oyo akimi ndaku wana pasteur akimi ndaku akei kokota ki Mario epai ya makangu so ba ni sere église de akota kuna atika mwasi na bana ba osufu est-ce que nzamba yo kilo sambo ya mwasi na ye to ndenge nini pasteur afala na mwasi wana kuna sous maman toyebi te qu'est-ce qui s'est passé franchement bandeko qu'est-ce qui s'est passé on n'a pas détaillé mais boko yoka comment est-ce que ce mec qui a pasteur oyo ce mec qui a ndeko ekoloba ke atika ya na bangona bana pasteur akena rappel église ya yoka ba pasteur basalaka yo mona pasteur a une église a type costume a parquer mutuka a côté pe la chair atangi pe litea le banzambe abandi pe côté ya bino botika mabe divorce ça mabe bosala boyete yo pe la dapi o wana problème bale kaliboso na sanu maboko olegi pe wana tio loboko ya mbindo loboko na yone simba kanini loboko ya mbindo. Je vous ai toujours dit aya sur le 100% na makambo ya Nzambe 99,30% il y a pasteurs, ce sont des faux pasteurs. 0,30 voilà vrai. Je ne peux jamais dire qu'il n'y a pas de vrais pasteurs. Non, il y a des vrais pasteurs, il y a des vrais hommes de Dieu. Oh, peut être tambo la randeng lo badi basali anzami bazali, basamukie. Tout le monde a ma bé, il y a le koso, basa ebele, il y a un matin on dit bango ezalité. Il y a pas de problème, pas fiche de basi ma faux pasteur mais c'est simple. So rebi ke buto na pasteur, toi pasteur na bino. Au monde a kasala ke lo bokote l'église na bino, c'est un faux pasteur. Ba faux pasteur mingi balingaka yo pesa ye. O kombo a kasala mbongo akopesa yo te. Yo kaka il faut pesa ye. Mendicité. Yo il faut pesa ye. Tango pe ko pesa ye o pesi a komi nango. Alors, a komi ko qualifier bino mandimi ba mandian. A benga na bino église pour ba mandian, moyen bosenga le sous ezate. Je ne sais pas. Ba pasteur pourquoi est-ce qu'il ne partage pas? Ya mona comme ça ba catholique. Ba catholique ba sala ba école. Ba école monsieur ya catholique ça gratuite. Monsieur c'est un bongo mais quand même ko penser na ko sala hôpital, ko penser na ko sala ba école pour ko soigner batou. C'est quelque chose à féliciter. C'est quelque chose à féliciter. Les lois est comme difficile ba pasteur à solo à ça puis ça parce que même ba pasteur rebelle ba transformer ba chair ya nzambe ba hôtel ya nzambe na isika ya politique, na isika ya bale, na isika ya bambwa kela. Okomona pasteur a eu problème na mwasi na ndaku. Olia si sa na ndaku pasteur akoya ko sa problème na chair.
azobeta lisolo lokola lisolo ya mutu sundoka lisolo na ya masolo belé masolo mingi va passer à betaka na l'église et ça masolo ya bandaku na bango et ça masolo bandaku na bango ya trasika pasteur un pasteur tout fait mosali na nzambe oin de Dieu si vous voulez. Comment se fait-il que toi tu es un oin de Dieu? Okimi ndako no ya libala soki omoni ke mobali moi c'est un comportement mabe fiancé il ray bien té qui vite en besogne au constater yango moi je préfère encore au divorce c'est divorce peut ma bible yango mais je préfère au sala moyen mususu mais yo otiki moi c'est au sali adultère auquel libanda et pas à moi c'est mususu est-ce que moi je réussir l'église té ndenge na baki yango ne bandeli ko mona boy sœur oyo asali sœur église peut-être asala ki na fiancé na ye asala ki na fiancé na ye pasteur oyo ko mona peut-être que a bomaki libala ya sœur ya batu peut-être ko mona sœur oyo pe asala mobali na ye na bana babengani mobali babimisi ye ndoki ndiye atikali wana po adumaka. Et je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui a fait que moi, si oyo aboua que la pasteur s'occupe ma moto, s'occupe ma futa. Qu'est-ce qui s'était passé? On ne sait pas. Mais aboua que lié. Alors, je suis en train d'imaginer. Tant aboua que la ki yango. Yes, koyo, pasteur oyo, avanda ki na kiti, aozela, balambela ye, Thompson, baka ingile Thompson, pio rialia, baka ingile likayabu, to basa andenge nini. Poalia. Et na kidiba wana abana ko tala match à Barcelone, match à Chelsea, ba boa ke na kidiba, azalaki ya kolala to ndeninga epesi ngai mutu ko swa. Na jour on a volé là nous. OK. Que ça soit ma bé oyo, pasteur oyo asalaki, y a pas de problème. C'est un homme, ma bé o pasteur oyo asalaki. Na ndenge ya ki mutu ya. On dit mais la malamu, on dit mais la moto ozo partager les limoko, que ça soit les kangu. Ozali ndenge nini? Bola la mutu ambetu moko. Okozwa courage ndenge nini? Ozwa mutu maya moto to mafuta otokisi mafuta. Okalingi mafuta otokisi maya moto osopela mutu. Et ça c'est quel genre d'esprit? Il faut de la fille du diable. Au botama na maseke. Parce que je vous ai toujours dit, il y a certaines personnes qui sont nées fils du diable et fille du diable. Jamais. Entre parenthèses, vous savez, le soleil à Boé et Salama en Afrique du Sud, dans Johannesburg. Hein? Excusez-moi. Et Salama en Afrique du Sud, dans le quartier, dans Johannesburg, dans le quartier, dans le Béréa. Basaka ba Congolais. Il y a, entre parenthèses, les solos, on remet dans le lobby, Congolais, Moko, Ake ko yiba bana ndaka mbala na ibana na ye abana osala kindumba chiba wa kimi chiba yeah ba congolais ba osama makambo ba to beta ngolobe entre parenthèses yo kali solo ya moto na ebité ba sa ba katange mobali katange moi si katangaise on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé réellement entre mobali wana na moi si wana ba la berea ya na tango ma mutute na tango ma mutute na beta kali solo soki mobali asala ki moi si nini. Ceux qui baswana kini on ne sait pas. Mobala koute musala yaya aye moi si peut servir yé. Moi si à servir yé très bien aller personne qui baswana qui on ne sait pas mobala aller. Mobala ke pour abana tongo 6h fabima. Akia matina mbeto bandi kolala. Tongo bala bandi kolala ta bandi ko ronfler moi si à zunzungu ya maya moto à chauffer. Mais ça qui moi tout sens. À chauffer. Moi, si on a besoin de moto, mon pas la lalle à pongi ya. À boire qu'elle a ma moto. Na Afrique du Sud, à la béré, à Congolais. Mon bali a zika na degré, moi, au sakarate. Dieu merci. Mon bali wana a koufate. Mais moi, si on a bakanga na santi, na makala, plus makala, tirez-le. Ça, c'est quel esprit? Mais malheureusement pour notre pasteur Oyo, moi, si on a ça à l'Ikangu, asa nani me fait molimo wana ya kozwa yo obwaka la mutuma ya moto. Ça c'est quel esprit? Mais évitez, on préfère encore ma moto, toto préféré ma futa.
yewan donc yaya azalaki na sengle bike sengle penado ki ekangami na musuni ya nzoto aïe donc sengle comme le roi lamba aotambola kaka na makasi ya mwana mobali il n'en pouvait pas ça na matete to na lemba soki repaka comme ça bato mpe kisasa mpona kosécurir mutu c'est tout un problème ya moninga na pasi baotika tambola ye moko ata asalaki mabe paster ya bato akoki kotambola te paster akoki te baketi akobaki na hôpital na dispensaire et paster oyo akufi bana matanga donc akufi liwa ya pasi kotoyo douleur ya douleur moko ya kosakana te douleur na nzoto eleki donc akufi mpena na difficulté na douleur na makambo tudoki epesi ye pasi nali koloba mingi te nayi tolanda nanu ndenge belle sœur na ye parce que akimaki te belle sœur omoni mwasi akimaki wana belle sœur na ye sikoyo aye moto aye na lisolo awa na réseaux sociaux exclusivité na radio lokole toyoka na ndenge belle sœur na expliquer belle sœur pas azo expliquer ki budiki mais landa na nous on comprendre quelque chose ce qui s'est passé na pasteur tolanda voilà bonsoir bandeko ba mikoli Madeleine oyo aza cancer na mobali na to bakasemeki na biso tuko mwa grande sœur manga liboso mwasi moto asopeli ye moto mafuta donc so abetaki bon mbala aza pasteur aza pe na mwasi na ye sikoyo atika mwasi na ye akenda kokota libala pa mwa mwasi wana bamusa so bawelaki nini so abetaki so mpe ndeni nango kalinga kaka soki tozoyi bapete soki mpe 10 litre ya huile soki mpe 5 litre asopeli mobali te ezalaki vendredi asopelaki na ba 11 na 17 epa kufina ni toza boye toza matanga eza mawa mingi mwasi moto asali po donc mwasi na ye oyo ya ndako mama ya bana te botoloba nini esikaka na okota libala maza paster nde yaboteli ndenge omoni bongo eza paster mawa tribunal ya nzambe kozala yoyo affaire Patrice pasteur siko toyoka mawa pasteur asali makambo oyo tondenge nini on continue hein pasteur aza makambo ebele bata papa Anderson na pasteur pasteur mpe baza bakomba na bango taka pasteur otika mpe ya mwasi moko ya ndako so bavutoyebi te oyo kokota libala baso bakendaka azonga so bakotaki libala tala sikoyo ndenge donc babakeli mafuta bakalingi mwasi akalingi mafuta oyo soki mpe 5 bidon so mpe 10 sopeli mobali nde wana eza mawa mingi mpenza ata yo moko makambo tozoyoka mpena boye on va écouter audio ya suka ebongo toleka na baintervention audio ya suka oyo balobi nini awa tolandango Madeline mwaye te mwasi ne bakangi aza na paka matete wana bakendaki semaine soko nati don azalaki na matanga tosonga ti mavoso azalaki na matanga na kozonga na kaka na vengi sikoyo yango semaine so bakendaki na paeta aleka na so place na wana nga na ezonga nanga kwa ebi mosala bakangaki aza na paka matete ye pase yango mosala ezalaka bongo po azalaka mpe mingi na ngola mpe mingi mpe na ngola mingi mpe azalaka tala sikoyo ne azalaka auta ngola ye ayi kotala likambo mambala ayebi kaka mwasi epela moto azalaka bongo donc so mpe eza mama nzambe mosala nzambe kokosa bongo so mpe eza nde nini tika meka moto ayebi me eza mpasi mpe makasi aza na morgue na minute eza mpasi
Il y a un peu de sur mutuko soit les sous mutuko soit. Donc pasteur en gros lobby awa pasteur en gros ça en Angola. Donc atika moi na ba en Angola, ye awa ye akosi moi sika ke oteya. Nzoka ye awa aye pas de kango na ye. Siko le kango na ba kele mafuta pour la nini. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre bango balé on ne sait pas. Na nenga ki pasteur mawa mingi. Na yambi pa na bino mama Linda depuis Kinshasa. Mama Linda bote na yo. Bote papa journaliste. Voilà, lecture na yo na lisolo oyo pasteur akepa likango babwakeli mafuta bakalingi ye lokola mpiodi. Yo eta mama. Omoni yango ndenge asali bien pour pasteur. Abebisela libala. To na ndenge ki mutu je manque les mots. Lecture na par rapport à lisolo omoni yango ndenge. Bon. Pour Nangai, d'abord, Nano, pasteur, c'est un foutier. Pour un pasteur, à cause à la base, ni balé tout ça, maman Nandaku, ou que côté sous les balles, pas moi, c'est ma cam. Donc, il y a le quoi, Nzambe a bimis misala na ekwa wa sala peut-être est-ce que maman Nandaku ayeba ki pasteur azala moi c'est tout ya makam. Peut-être Nzambe asali bon po abimisa ye misala na ye. Bon wana côté ya pasteur. De deux côté ya maman en tout cas maman sali mabe makasi. Malgré aza moi si ya likango. Aza motema ya bomoto te. Aza motema bo mama te. Motema ya bomoto. Mutu non pour ça la artu ana faut dans na motema ya bomoto. Opelisa moto ocha mafuta cheka linga maka yelongola mutu poso na nzoto vraiment comme la vidéo ana esalinga passe mingi etake mutu. Donc maman vraiment asali mabe ya kosopela mutu okola yo osopele mafuta na nzoto. Donc ye moko tanga asali ebongo tanga asali ebongo ye moko asentir nini na kati ya bomuto na ye asentir nini moninga no mutu ozwa mai ozwa mafuta osopela ye okalinga mafuta osopela moninga no mutu aza poisson te ozokalinga aza soso te ozokalinga aza mutu o pasteur wana asala ebolamu te ata kutu mabe yango asalaki asala ebolamu te nande bavandaki na ye asala ebolamu te akanisaki ata bolamu na ye moko te. Yalo? Oui, dolanda yo. Yango na lobi akanisaki ata bolamu na ye moko te po asopela moninga ne mutu mafuta nanu soki ezwi ata moke na liboko esalaka pasi siko osopela moninga no mutu mafuta na nzoto ebele bongo ozokalinga ye ubi ozalaki na poso boma ye ubi osala ndenge nini. En tout cas mama wana aza motema mabe vraiment aza motema mabe na sepele te malgré pasteur azwaki ye makau mais akoko osala art wana te esalinga pasi pende esalinga pasi eswinga penda makasi moninga no mutu osala bongo pourquoi mabeni nango asalaki ye pasteur anataki po okoma ntina niveau wana akakosala eloko wana te. Donc oyo ngai nalingai naloba pinga yango wana bango mpe bapasteur ete ya bango yo oza mosala nzambe pourquoi oteya biso nini bazoteya biso so nini biso bazoteya biso nini tanke yo oza pasteur oteya biso liloba nzambe okoka koteya kake mama Linda kozala mibale misatu te ou bien ye asali biblique toloba bongo eza mabe malgré mabe wana mais totano mabe te mais maman ndasali mabe ya kosopela mutu mafuta mobali na yo donc esali pasi makasi papa fiston pelende esali pasi makasi. Merci beaucoup. Nga pena na part na ngai je pas aimé. Merci beaucoup Mama Linda na intervention na yo to pesi maloba et pas ya papa Johnny Mabiala honorable depuis Durban. Je rappelle ici que Mama Linda a essayé depuis Kinshasa, c'est quand tout ce qui est Durban et pas ya papa Johnny. Papa Johnny, bonjour, bonsoir. Papa Johnny micro. Papa Johnny, est-ce que vous avez un
Allô, Papa Johnny? Nazolo ba bien. Nazolo. Ok, allez, Tokyo, Shigo. Tokyo. Ya, napesi mama na biso na Kinshasa mbote, napesi ndeko Anderson mbote. Na balandi nyonso ya radio na biso lokole. TV partout bozali ba mbote bele. Ya tolandi biso nyonso ndenge pasteur bazikisi na mwasi. Alors esali pasi ya komona ete bon ngali kamo nazomona ngolo kuza na dévolé. Peut-être balobi mwasi ya libala o peut-être mwasi ya likangu. Bon, tokena na sens que mwasi ya libala. Pona yo mwasi ya libala tu n'as pas le droit ya koboma mobali na yo que ça soit mabe eza ndenge ni. Amoni parce que d'abord ninga zali wana s'il vous plaît papa Johnny. Mwasi ya libala te. Makango mtazikisi na akalingela. Mwasi ya libala te. Ok, ceux qui makangu là c'est vraiment désolé. Vraiment c'est désolé parce que yo makangu d'abord place au fandi wana eza yote. Moi c'est mobali ya patundo aussi. Parce que le konini o ekosala ke yo kende kotia ma ya moto soki pe mafuta osopela moto na nzoki. Voilà tango mama Zulu mama biso ki koloba di mafuta tango bokalinga ka susu soki sauter ezio na loboko tala ndenge swaka. D'ailleurs ozo kalinga susu zio longo balusi côté mususu pozo banga mafuta ezwa na elongi. Mais yo siko zuango osopela ngo mutu na elongi. Est-ce que ozana mutema ou bien ozana na mutema te? C'est ça le problème. Mais ce qui est vraiment étonnant, na ndenge kaka tumoni intervention ya batu na biso na Kinshasa vraiment toza musika bandeko na ngai. Ata ambulance ezate, ata assistance mon côté donc il bato bazo tomboler na maboko bakeni na. Vraiment c'est trop déplorable. Awa mutu soka ziki o mutu azana problème okomona mituke koya awa ebele na mutu moko kaka. Mituka ba forme na ba forme. Mais loko nga nazo senga please bandeko na biso nyonso toza libanda tokanisa pe moko to sala pe ba œuvre o ezali général na intérêt ya batu o totika na Congo. Tozo bebisa ba mituka musuna libanda awa otambo na mutuka pezo kufa te komikala mozo OK opesa mo mutu mo na ba moins cher pour débarrasser kana. Pourquoi ne pas s'organiser ya kulukata ba mituka moko boto tia ne fiski ata na zone moko ambulance ya biso moko ba personnel ezalaka wana ki oka problème bokende sala ta secours wana koza malamu po tozo mona leta na biso sala ni loko moko te azoki pe batala na nuka ya lolenge papa na koko kufa pour moto yeux par-ci par-là. Alors comment tozalaka lokwa ba nyama tozo ba monde ezo progresser biso tosalaka ba régression. Pasteur akufi ya koko kufa parce que moto yeux belé mais ce qui ka OK intervention yaki na débit ba koko sauver bon moinaye et c'est ça le problème. Alors c'est ce que nous ezo sala biso pasi biso batoto fandi libanda beaucoup d'années tozomona tokozonga na Congo tokofanda na ba conditions wana bandeko nanga ekozala ndenge nini mais malgré ça kamboka na biso tokoboya yango te donc mais il faut tout améliorer quand même. Alors ma maman na biso ba obozo ndima bozala ba deuxième bureau ça malamu te surtout mosali na Nzambe un pasteur yo ke nezala deuxième bureau na ozana na libabe moko yo inexplicable et le jour yo kokufa OK straight na lifelo pour déranger na musala na Nzambe et puis déranger moi si abato afandeli na ndako kuna. C'est pas logique. Au moins ceux qui peut-être pasteur wana kufela ki mwasi ayepa na OK abala yo là c'est autre mais ya kufela mwasi te mwasi azali yo ndimo fana ne mais ozoke ne suko comploter obomaye par rapport de mwasi kutanda kukutu asali ata mabete yo likango kene kubomaye est-ce que c'est normal? Donc wana vraiment ceux qui n'a pas mboka oyo akoroten ndeto baka koroten na prison mais le quoi ba mboka na biso ba laisser aller leki bakoko kimisa ye kimi na ye identité pe otobengaka ba digital tozalaka lango te c'est-à-dire ce que mutasa likambo kimi na ye kaka numérique ezate donc toza bon. Alors pour na pasteur en tout cas je regrette beaucoup papa nanga pasteur ce que ça likambo wana ozana mwasi na ndako wana eza ba conséquences nzamba zote ya yo soko za la bon moi là nazote ya yo mais soko sokufi ba bazo kanga pasteur akufi papa Johnny pasteur wana akufi corps eza na morgue akufaki depuis vendredi akufi
depuis vendredi Akufi. ko na morgue moi si bakangiye Voilà. ana parquet ya matete mais ata bakangi bakotika ye bakotika ye kaka oyebi kaka Kinshasa ningiza bacriminel kutu tomonaki ebele oyo bazoboma bato lelo bakomi na libanda bakomosala batiktok banini baza libanda bongo ye balobaka eza suwa ainsi de suite mwasi likambo mwasi na mobali bakotika ye kaka mais awa na mboka oyo itisa okorotene na kati ya prison. Alors pasteur, moi je regrette beaucoup oke komi bomisa yo moko pamba na eloko moko eloko nini mwasi no apesa kaote eloko nini oyo kozwe pa likangu oyo pa mwasi na nda kozwa yango te. Donc ce qui yo koki ko gérer ndako na yo te, c'est-à-dire oza irresponsable. Donc oza dignité koza musali na nzambe. Donc wani za ba frappe msuku te pa na nzambe to yebite. Mais tilike liwa ya mutu moyen te ya koloba bo condamner ye eza d'abord mabe to condamner na likambo ata mwasi wana parce que asali mabe abomisi mutu eza malamu te pa munene bo aza na bana na ye eza na famille na ye ata azosala ba wrong side na ye mais quand même bana ne baza supporter na ye azofutela bango ba minerval azotangisa bango maintenant au KTV na ye na minute o bana ne basuka ndenge ni voyez un peu. Et puis ce qui est grave pasteur il paraît à Angola Angola ayota likangu na kisasa likangu akalinge na mafuta. Mais c'est ça yango na lobby ezaka ba jonglas wa banda ko sala ya azotika mwasi ne azobima azokende de gauche à droite. C'est ça ça ba conséquences. Donc il faut pas bozala ngai pour moi nga frère Johnny nazala kawa ceux qui na moni ke mwasi nga ba gafeleke beli. Oh bon Bible lobi na biso kake boka bona pona ekobu. Mais ceux qui ba gafeleke beli ke nazolo banda zo kate na lo banda zo kate na ukabwana nai. Donc abone na kotika ye na kefanda nga soki quelque part mais na koendelinga ba makangu te. Ye a vivre na nuye moko a comprendre que mobile za important na ndako. Donc so pasteur okimi moi so divorce ko ba la soute non de Bible bo ba soute ti. Et on ba la soute. Oko ba la c'est pratique même possible. Avant bala, il faut moi si wana akufa. So moi ça na kufite ko bala te. Et ça peut moko na mobile. Et ça ka pona pasteur te. Et ça pona tout le monde donc Seigneur avait parler pour tout le monde, c'est pas seulement pour notre pasteur, mais yo pasteur, vous allez exemplaire. Le coup, nous à Batou, yo faut vraiment exemplaire. Il y a parole à Dieu. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Papa Johnny. Topesi Maloba et pas à mon ami personnel, le commandant Congolo Anderson de Djobour, la voix digitale. Cabine à courant 6600 volts. Au Bali à Mama Kofi. Mbotena honorable. Beauté, honorable président Fiston Pelé de Tata Sadek, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud et mon ami personnel. Papa Johnny Mabiala Mbote. Vous allez ici, collègue Nayo Moussali Nanzambe, Makalingi le Kola Mbolongo, et pas Alikango El Panda. Mama Linda, na Kinshasa, si quoi plus Zali, Mbote Nayo, Peboye, Madame na Radio de Corée TV. Bandeko makambo oyo ezali makambo okamwa Papa Johnny azali na esengo ya korapele biso ke ntango akala bato bazali koteka bomoi na bango mpo na Vespa mpo na VW mais monde évolué biloko ya mokili ezali na ntina te sans savoir ke collègue na ye mosali na Nzambe azokende kokufa liwa mpo na biloko ya nzoto ya libanda. Mosali ya Nzambe akoti Mario. Vraiment bandeko bolimbisa ngai il faut nazala honnête na bino bato boza kolanda biso. Komoni frère Patrice malgré azala moto ya Nzambe ya bosolo te ayembela biso alobi pasteur patron bapasteur ebele tomonaka awa Nzambe asapesa bango mokongo kala batikala moi je suis bato kaka badenile esi wana au prophète de la nation et tikalaka ya maloba kota azana kolia mbembe aza kobenga ngo break kota osala ba clip mokili do batu moko boye mais on comprendre te ba congolais bazo continuer benga batala ba pasteur ba prophète baza ko maintenir ba titre wana. Ces gens ici sont des malhonnêtes, des escrocs, ba fonctionnaires ya vie Nzambe ba ya pona ko escroquer biso na mokili. Bokomisa ba dadi tala siko dadi yeyo atiki mwasi na bana atina okota ki Mario
des fois bien qu'il y a Angola tant azongeli pas petite chose ya Mario avant de naye kuna place à côté que Mario Boti mikolo na mikolo nzamba lo ba rappel Bible ba kolo ba biso que non makamunyo se suwaga na nkukute tie ko bima na mpoasa siko ya pasteur olebi mana mpoasa na ndenge ya malamu ya yebi mina mpoasa na ndenge ya mabe bakalingi lokola mbolongo ya 12 plus parce que pasteur munene leki aziki me muta kosimba ya zalite ba kosimele wapi ye munene lokola ngai yawa siko yebisa ngai botala ndenge pasteur ayo suka liwa ya mabe bandeko batu oyo bino mona na l'église baza kote ya bino eloba na honorable président 99,70 azali bescro. Les vrais il y en a na 0,31. Alors pour vous dans la tala mutu oyo asambela na batu na église mutu achaka batu maboko mutu oyo batu bakenda basali misala mwa pasi ba kopesa edim aza kozombonga dim wana aza kondolia wana makango surtout soka la kaki nini soka prometeke nini na kokisi yango te mwana mwasi mutema makasi lokola satana oshofe penda 5 litres ya mafuta osopeli mutu na nzoto na ebite nde bakangi aza kuna na parquet ya matete na ebite bo moto soki ezongeli na ebite akoloba nini azalaki amvute parce que ezateke osati acte mbala moko ozuna na makikalungu otia na moto soki nzungu otia na moto osopi mafuta na kati ebandi kotoka ti eza kotoka wana yo oza koyeba kenda nazotokisa mafuta mpona kosopela mutu ya conscience na yebiso eloko moko te ozanga baboti bie ndengeni ubi ozanga baninga okona osala eloko ya boye oyo ata soki pasi ya kofaka te defo elinga tikala lango na nzoto olinga bana osala elisengo non. Il y a des femmes qui sont méchantes dans ces pays, ce monde ici. Alors, précisément, il y a le honorable président de Sola Betakiyawa, il y a Salamana Berea. Une histoire vraie. Tant de personnes qui ont regardé le collectif de Masola Solo, Bino Kansazaya de Kuta. Je vous trouve que Sola, moi je vais intervenir parce que mon baliwana a fini ça, il part bien, ça moi, ce n'est qu'à la maman banana na Congo, Ayaka, Basala IP mariage, Ngai Mutu, Nazalagi MC na mariage wana. Donc, les solo papa, ya sadek alobi eza ya solo esalama awa na South Africa. Moi ça na kota ebolobo awasi pe ko bima mikolo mais na mariage ya mobali na ye na mwasi ne ya kala wati kala na Kinshasa bana o babotaki na mwasi na pe bayaki na fete ya mariage. Bande ko basi ngai naza ko senga bino. Mobali yo nano asa mobali na ote, mobali ya batu. Oyebi gaza mobali ya batu. Okende ko linga epona ni. Sikoyo soki makambo simbite kabona nena bopete nyoso kabona nena ndenga malamu tikala continuer kosala vie na normalement sikoza kosuka na prison ba misusu ndenga papa Johnny le bien na bima ba misusu bimaka te to kuna batu musu bakote pe boloko babima te akauka kuna boti santé silaye ne bandele batonde otala yo pour finir muto yo otala so akosala te allez vie comme le médiocre kuna ti o efungule olimbi allez oyo okufa na boye mobali yango pasteur ya ekobo akei yo pe mutu okalinga ki lokola mbolongo okei vi na yo epipi imagine to menace kozala na bana wana basa mesana ke no yo mama mutu bima kolesa bango na minute okanga mezo na boloko obebisi non seulement vie ya bana ya mobali wala ya mwanta liboso na bana na ope vie baby mama na bino okoyoka makambo boyo pe asali crise donc ozo agir na se akanda mekanda ya mabe kanda ya satana mulimo ya mbindo kotelaki yo mpona kosala makambo boye oyo na bandi vraiment bino bandeko bati boto kolanda biso ngai wa bino commandant Anderson Congo de Djoubou naza kobondela bino soko moni ke mobali wana aza koyelo makambo malamu te kabwana na ye soko moni ke mwasi wana ya libanda makambo ezozala bien te olo persister olo bakono te na mekana toye kosimba te kabwana na ye. Mais avant de chiter, na otuna na mutuna mwana papa Johnny. Bible le dit to kabwana te divorce kaka na ka adultère. Ngo na ka adultère wana so na kabwana na mwasi wasala ya adultère. Ngana ko vanda pe na ko pala te timo na okufa. So que ça solo ngana papa Johnny vraiment wana ngai na ba nzambe kotana resona bien te. Merci beaucoup. Merci beaucoup honorable. Papa Johnny oya ba baksa. Papa Johnny, watuni yo mutuna, Olandi? Est-ce que Papa Johnny azali? Oui, azali. Maman Linda micro, Maman Linda kanga micro s'il vous plaît.
Mama Linda, les camarades Baxazali, Mama Linda. Les camarades Baxazali. Mama Linda, vous savez les camarades Baxisa? Bon, voilà. En attendant, papa, tu as son Arabiso. La moni awa, batnelingai vidéo moko awa. Accident grave de circulation vers 14h. C'était hier ou bien aujourd'hui, ici à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, route Matadi. Arrêt Kitomesa. Plusieurs morts, y compris des motards qui étaient en stationnement. Voilà, Maman Linda, les camarades Baxayali? Moi, conseil de ma maman. Nangaka na tuna pona oki papa uti ko intervenir awa mama ngo akufi yepe akufi u papa ngo pa akufi ono ngati Pasteur bakalingi akufi azana morgue mwasi wana bakangi pasteur akufi azana morgue mama emoyo babakeli mafuta 5 litres bakalingi obika ata yo mogo Iko papa journaliste ngana tuna kafange delaki bo ko mama madame na ye mama bana na ye ayebi pe madame la pasteur wala utaki Angola ndenge semek na expliquer awa ndira za Angola aya kota lukangu na kisasa lukangu ndesi kwa kalingi mais ça a l'air touché ok nalingi botala moi extra na moi extrême awa et ça très important pour na ba couple c'est très important pour na ba couple to commenter un moment mukie et puis on va chiter mais bien avant c'est là nalingaki en fait oui to commenter dans logo total yango to commenter un moment mukie papa tu nous sali et ça n'a même ordre d'idée. Et ça n'a même ordre d'idée parce que pasteur atiki moi c'est en Angola. Atiki moi c'est en Angola, avec la likangu la kisasa. Likangu ngwa kalingie. Pour la ni atiki moi c'est en Angola, avec pas likangu la kisasa. Yo kana question ba tunde question oyo. To kanga micro please. Yo kana question. Qu'est-ce qui pousse au fait les hommes à aller tromper le femmes? À la maison, c'est pas le même cri qui est au dehors. Il y a des écartements, il y a des positions que madame ne donne pas à la maison, mais au dehors, il y a ça. La bandeli yango. Bandeko landa voilà na biso ça paraît aventure mais ça makam très sérieux. Landa. Qu'est-ce qui pousse au fait les hommes à aller tromper le femmes? À la maison, c'est pas le même cri qui est au dehors. Il y a des écartements, il y a des positions que madame ne donne pas à la maison, mais au dehors, il y a ça. Mama Linda. papa Olandi. alandi papa Batuni mutuna nini réponse do nani? Oyo bisoni to bana papa. To bana papa? parce que To bana papa? To loba. To bana papa? Mama Linda loba. Non, nga personnellement naza marié te. Allô? Tolanda yo mama, tolanda yo. Nga naza marié te, naza célibataire. Wana peut-être eza ba marié nde bakoki pour répondre koyeba pourquoi et arrive à bongo. Nga naza pena la réponse Mais quand même, oza na copain. Ma maman va bondisa. Oza pe la copain, mama Linda, oza la copain. Oza arrivé copain on a tiki ya pas copie pas moi si mususu non. On va répondre quand même. Naina lo bakaki ba mama ba bondisa pe po eza lo ba papa ba leliti, ba papa ba sengi. Donc, c'est un exemple à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mama kanga micro, mama ina kanga micro yoka réponse au tropesa pour papa, mama yoki soni. To pesa maloba epa ya commandant Congolo Alexis de Djobu. Commandant Olandi vidéo oyo. Voilà, merci beaucoup honorable président. Il faut te comprendre Maman Linda. Maman Linda, moi ko place on yate mais ali moli en malamu. Yebe aza marié c'est que
jour obima na homme marié akolakisa homme marié na bikamu isi na mbetu oyo esali ke ba homme marié baza koavouer ke non libanda kuna eza na bakri na baposition bazwaka oyo na ndako bazwaka te tala esika wapi mama na likambo ezalaka na makambo ya libanda basi mosusu bazalaka aza apte na mbetu très flexible avant babala ye mais ntango bakobala ye bakri nyonso ya malamu azalaki kobetaka libanda kala bagémissement wana ya malamu wana ezalaka lisusu te tendresse esilaka bango sikoyo mobali so ake libanda ayokutana na batendresse wana ndeko ya mwasi yo moto oza kolanda biso olandi ndeko oyo ya Cameroun ndenge alobi makambo bakenda mibali tokenda kokutana nango libanda bino bamama na ndako bopesaka biso yango te yango wana nga naza koconseille bino omoni soko olingi mobali ata bosali une année 2 ans 10 ans 20 ans 30 ans luka ntango ekomaka ntango ya feti babiloko ozali kosalaka kala wana continue kosala yango eza te ote nzoto ekoli ote okoli nini nzoto ezali nanu ozali na kovivre na mai na makila tala sikoyo jeune wana azolobake non bino kuna na ndako bozala na bino basystème ya ebembe olali oyo ekola ebembe moso okangi elongi moko kutu donc ozopesaka mpona kopesa mais ntango mobali abima libanda leya ya leli alobi bakri abandani bakri oyo ebetamaka kuna libanda wana baposition oyo bapesamakele libanda kuna na feti bino na ndako ezalaka te omoni eloko mosusu ifo ete ya bino bamama bocomprendre ke non bamibali oyo baza kobimaka libanda lokola paster na biso bakalingi lokola mbolongo oyo peut-être mama na ndako asa komane trop de dosambo akoma kaka makambo nyonso kitambala na mutu aza koyeba teke mobali aza na posa bakri wana aza na posa baposition wana yango azolanda libanda malgré ke koboma ye donc bino bamama bobongisa merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable commandant Kongolo Anderson de Djoboura. Papa Johnny, Olandi, extrait de quoi répondre? Papa Fiston. Oui, maman Linda. C'est que pasteur Alanda qui crie. Voilà, il monde et Angola qui chasta. Voilà, il monde oyeba. Yo lo ba kona kana yo solo ba te o kimi le pasteur. Papa. C'est que pasteur Alanda qui crie à aussi Angola qui Alanda crie na Kinshasa. Kasi wana pasteur asa kufia mdoyeba. Ya akom de Thomson depuis ba kalingi akalenga mi bien ba tie sur na frigo. Mais ezaka pona bongo te papa. Eza pona bongo te na ko intervenir mo kepe pona ba mama eza pona bongo te. Que non balanda ba cri la mouvement ba position eza kaka loi nature hein les ande nzamba sala il faut peut toyoka kako nazolia pundu mikolo nyonso fona lia pe taba nalia mangulu c'est ça un peu. Oui, maman papa lobi oh non nanda fu soki ba cri soki ezaka susuke non eza pour bon côté eza kaka ndenge ka nzamba sala ke non moi si c'est normal à ko vivre na mobali moko mais mobali ndimika ko vivre na moi si moko bon asa mobalo abanga nzambe makasi mais so aza mobali abanga nzambe peut-être a Olanda ka libanda. Donc c'est ça. À ta place, oh, bazo kuta ba cri, ba position, a reçoit ka musu. Donc les gens ont pour na bongo qui. Papa Johnny, Olandi. Honorable sorry, maman Linda lobi, ye ayebi makambo biso to vivaka te. Biso mibali nde tango tozolo ba ye fo ndimela biso esunga ye na kobongisa so yazo kanseke no eza bongo te eza bongo po o alobi na za mobali ti ba alobi wana alobi vérité ki mobali yo etanke mwana mwasi na bana basi nyonso baza kolanda biso bozo conseil wana mobali na pisi bino quelques des éléments pour essayer que mibali babima libanda alors soki yo ozotaka ote eza pona ndenge wana te jour ezali pe bakotika ye alors na ba koyeba oyo yebi ya feti bakisa oyo ya lobi wana parce que ya homme de ça que non biso mibali to bima libanda mama Linda na mutuno tunaki soki pasteur awutaki Angola kaka landi cri oui
eza na raison. Donc soki maman pasteur akoma ebemela mbeto, soki maman pasteur akute koma ke non papa pasteur aye aservaka ye te akipaka ye te koto bazali koservir malamu bakiri ezali changement de position ezali okomona ke non pasteur akolanda yango parce que pasteur babi mwasi nde azalaka mpe na Kinshasa akendaka ngola ayaka sikoyo soki aye ake kuna akekotaki mario kuna mwasi ede mobali aza na ngola oyebi eza na babiloko ebele bafacteur ebele oyo captivaka mémoire na biso mibali oyo mama nde foto na biso nde foto conseiller okomona mwasi tutu boye azalaka propre trop de maquillage trop bongisa suki kitoko avant mobali abala ye ntango mobali akomi abali ye ekomi mobali akobimake mosala boye ya tikali na ndako akosokola soki 12 heures ameli ti azwi liputa atandi na se wana alali mobali azwa kokuta alali wana na likwala liputa ekopesa mobali apeti ndenge nini bastring oyo bastring mobali akoma mondela ngo kaipa bamaneke na vide kuna na nzoto na ye string alataka susu te ala soki oyebisa ngai mobali na ntango alulaki yo ozali kolata biloko wana ata papa joli ndenge alingaka ngo te mais biso mibali majorité ya mibali tolingaka yango donc il faut osalaka babiloko oyo nyonso ozakomona ezali koatire mobali na yo continue kosala yango mwa maquillage parfum ezanga te alors babiloko wana ifo ezalazala okomona ke nyonso ntango osangisi yango obakisi bakiri likolo nango na baposition papa kangami merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon papa epesi nga mpe nazwi mpe mwa ndambo ya leson na nga na mambo papa alobi kala moi na nga mabe te nga mpe ntango nayoki yango nazwi mpe mwa ndambo na nga peut-être oyo ezangaki nga mpe na balisa. Merci beaucoup, Maman Linda. Papa Johnny, Malobo Mogayo. Papa Johnny. Yeah, merci beaucoup, de Konongai. Christophe Elende. Au moins, moi, je pense que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. L'animosité est même en partenariat fait le. Mariage. Hein? Donc, ce que vous avez ça, la macambo, film, il y a un besoin pour appliquer la mariage. C'est ça l'animosité. Et l'animosité, vous êtes straight à l'enfer. Donc, il faut na mariage là pour donc énorme et mariage ça. Il ne faut pas aller au-delà parce que yo à la non, ce n'est pas ça. Papa Johnny, est-ce que Hollandi vidéo de quoi lobby? La landi, c'est ça wana izaka ba paye mutako ba kwa bungu. Ce que bali mwasi nalobia to so to komi na balaji lokola ba 67 ta obandu oboya mwasi no ka ponula nda bakusa libanda okotika mwasi na opola na pona village wana bato bakozala suna force te oyo yozo lingoza nango ekozala ka susu te siko yo okosala nini okotika mwasi no kendeka libanda po kenda ba jeune fille o bakopesa ba position wana ça devient une autre chose pour moi. Je pense que bana nzambe Olanda oyo nzamba alobi na Biblia Seigneur alobi boye asalaki eloko wana pona ko rapprocher na reproduction ya muntu et puis après boko za la ka rapprocher binomi balé kaka et boko sepela nango ka tina suka apesa ki ba position wana te ba position wana no se komi oto bingi animosité na animosité comment ça le kola copie ya banyama amoni copie ya banyama vous bika banyama ndenge basalaka accouplage na bango siko yo kende na ba position wana c'est-à-dire au komi contre la loi Seigneur vous êtes au babengi partisan à l'enfer donc il faut éviter ça ce n'est pas bon. Ce qui papa wana akenda ki libanda pona kolanda ba animosité la minute azana l'enfer donc ezelo comment donc bon moi si je n'aza pour intervenir parce que vous allez kamboka mutasa kufi mais linga intervenir na mamba boité parce que ezaka à côté ya bana na nzambe ko batela libala ezo ya na banzira wana te moi si mususu akoko pesa ba position nyonso mais soka zo respecter au libala ne ko kufa kaka ouais. Donc, tribal a ezali respect mutuel, eza conviction.
ezali eloko moko te ya kosala parce que nalingaki ye mutu azalaka soki bon soki bamiso balingaka mwasi parce que eza na forme moko boye ya dentier basima evimba ainsi de suite soki lobi abeli ou bien santé changer akomi nzoto mike okokima ye mpona akomi muke ou bien azo récupérer lisusu te santé tikali bongo koboya ye donc il faut libala ezali conviction et puis avec autre bengi harmonie ezalaka likambo te kio parce que ye aza soki ndenge nini apesaka nga boye te nga nasala boye te donc là ça je ne sais pas nayebi ke Anderson akozala contre makambo wana mais ngai pour moi la logique est que la Bible qui nous a permis d'être mariés, tous se marier, to balana, après si biso pe par critère ya mariage. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose le quoi to landa kim de kolabiso to bingi maki kalambai na ba makangu nae bana wana makambu bandaki koloba. C'est un homme boazo sali sabana basi ba to bingi ba animosité. Est-ce que vous croyez que ceux qui masi azongi lelo bino na bato bosala ki ba makamana vous bokota parce que bosala déjà ou bengi contre loi ya Seigneur. Donc boza bana moko ba bengi bana moko impoli ya mitu makasi ba yoka ka papa na bango te. Donc papa lobi bobino bobite za bongo te biso to kosala boy. Imaginez-vous. Donc eza ma mingi bangi ponanga le mariage ezali conviction ya yo nanga. Mariage ezali otobingi harmonie. Eza makamba brutalité na mbetu te, eza makamba ba brutalité soki na ndenge nini te, mais eza likambo ya harmonie. Soki moninga moko aza na faiblesse, ndenge tozoloba awa, ke mutu moko boye, il faut kosula na ye. Oyebisi ke naza nalingi ozala boye, osala boye. Mais ba position eza interdit vraiment. Position za ka moko. C'est la Bible. Dans ce bino boluka ba position mususu na bandinga mususu la na éviter ce que vous avez la moulin par la paix là le général pour la loi de Anderson peut-être à Kata qui sont la paix na éviter mais utile que la position moko. Voilà, on va finir avec commandant Anderson on va finir. Voilà, merci beaucoup honorable président. Yo penzo ebinga très bien. N'est-ce pas fongola de micro on peut sa parole. Papa Johnny abeti libanda na deka. Kaya liboso alobi pasta o bakalingi lokola mbolongo soka na ndai ba kina ba position c'est gaza déjà en enfer. Papa Johnny na éviter so Bible et batouasa contre l'enfer na éviter. Parce qu'enfer na paradis on dirait et aux le jugement dernier pour na okota kuna. Donc ni na paradis ni na enfer mutouasa si je ne me trompe pas. Na zone na deuxième point au Papa Johnny abeti wana on s'est trompé. L'enfer ezali déjà. L'enfer est déjà. Il y a un repos, ezali. Donc c'est bon, si enfer ezali, jugement dernier, il y a tinanine, parce que d'ailleurs, bateau masumo va côté de l'enfer. Jugement dernier, ça va pas l'année. Babenyango lié à tourment. Lié à tourment, ezali enfer. Lié à tourment, ezali enfer. Lié à tourment, ezali enfer. Voilà. Papa Johnny, yo oyebi Bible vraiment bien ko de kangai. Oza sir bato bazana enfer. Bien sûr, pourquoi pas. Si comme ça, tu vas en faire un jugement. Allô? 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 Sorry, papa de Johnny. Sorry, tu vas déjà en faire. Jugement dernier et royal pour l'année. Parce que sorry, tu vas condamner à en faire. C'est le jugement dernier pour l'année. Or, bison sur l'autre, Mukola Souka, tu vas la juger, bison. Si tu vas en faire, tu vas juger, par exemple, si tu vas en faire. Enfer ezali ndeko na ngai oyo moto babinga gen place moto oyo asuka ekozala. Honorable président lobi bongisela biso séance moko ya makambo nzambe ngala Papa Johnny parce que monde déjà beti libanda soki bato baza déjà en enfer bakobingisa bango susu na enfer te po ba ozela jugement dernier parce que oza déjà en enfer oza tout jugement dernier.
Non, yo oyebi makambo wana te yango zolo banga na soki bon avant poto bima na CGT papa fiston pedende bon sala biso CG lobi nga na papa Johnny pa makambo ya enfer wala paradis nga na yebi ke biso nyonso na ba yebasi ba kufa bazelaka jugement dernier soko koyi aucun enfer soko longi aucun paradis c'est comme ça mais ce que papa Johnny biso c'est que non ba baza déjà en enfer c'est que jugement dernier aux la société ndeko ande somi yokana biso likambo moko oyo toza na ok to sala nga émission bimalobi nazokotela yo na privé na yo nazotindela yo le témoignage ya quelqu'un qui a fait 40 jours na ciel pona wana malukuta wana malukuta mais so mutamata likolo ezalaka eli mutamata après esprit na ye okita oyebi ekita na sens nini oyebi yango très bien merci beaucoup ozala za tete est-ce que makambo na biso eli ya mata likolo esprit na ye ozonga na kosi parce que yo nozoloba amajbi mudi oza komima nzambe bilo ya on a besoin até voilà parce que voilà je crois on aura organisé voilà il y a pas de problème. Deuxième point oh papa Johnny Lubiao papa Johnny lié le makambo nyonso mais ma position ya mbetu ya feti ba pesa biso na bible te so ebisa que position za moko c'est que Big Show a rencontré na lola te parce que tay ya Big Show zo mona wana moi sina za la muke so yebisa nga Big Show matala moi sina likolo pas bon ma vie pas ça la nene so donc c'est rien on ça la feti te on comprend que non place wana e aussi mbate position no no yebisa biso na et pas Big Show e kokate e aussi mbate ata Gérard Tipi ata Toubi ya foire to batonyo so wana moyeba matrabasi na wana position ya oyo zongo yebisa biso na ezalité donc so ki ezake non position ya nzambe mtapesi biso yango c'est que bango ba okende straight na lifelo alors na soki si wana papa Johnny s'il vous plaît au moni makambo wana ya mbeto wana il faut ezala rapenza na ba forme tout pour que benda na fête au sepeli makambo ozo benga brutalité wana kotana eza brutalité te esenga pena ndenge wana pression il faut ezala au moins mon temps à Zokola. Ceux qui peut-être fait à Zarok et n'a fait na 5 tours. Peut-être qu'il y a un D, n'a pas trop, n'a pas D, n'a pas 1. Mais au sentir pression, motivation, vivacité et zali. Pourquoi on a dans la honte de la Bible aussi au-dessus de la côté non non. Quand tu fait, il faut être pendant ça qui parle ça on va faire c'était. Il faut maintenant qu'il y ait une pression sur bimisa ya beaucoup on so bien il faut au bimisa on maman c'est pendant la fête. Yo solo au bali moi c'est mon bimana nga yeba déjà que on divorcé yo. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est par ici que nous bouclons session aviso il y a deuxième session aviso mokola lelo to kutani lobby pour na numéro sur la radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Honorable président, pardon.